na biso Chantal Nkonchi maloba ya pasola mpoke eboto papa na biso Diana Sulufutu ya solo lelo ezali journée de la femme yango to famille kasi na biso oleto sepela biso to rebito ko sepela te pamba te pasi eleki e matindelo to moni sika ko kimela ezali te to lingi ningongo na biso nde eloba bipai nyonso oyo mwasi ezali konyokwama c'est vrai bandeko mosusu oyo bamesana koloba te bakoloba ete yango basi baza kolakisa nini tofandi na poto toliaka bien tolataka bien tolalaka bien bana na biso baza kokende classe bien mais bakanisa tokanisa towutaki wapi toza wapi eloko ni biso tolingi tozali lokola peuple d'Israël kati na mboka ya Égypte bandeko bokanisa yango que peuple d'Israël na kati ya mboka ya Égypte bazalaki peuple sacré bazalaki bato bazalaki assujetti na ba loi ya Pharaon bazalaki pe kosala misala lokola bazalaki na bibele na bango mais tango ngonga elelaki ngo esengaki na bango babima ekobima direction na bango ezalaki wapi kokende kuna na mboka Kana biso pe awa namoni lokola ngonga esili kolela ngo yango tobandi kopesa alerte na niveau nyonso bana biso ya basi oyo wana basi elekeli bango baza koluka misala po bakende koluka mwa mbongo baleisa baboti na bango musala bamoni ya kokende kobine pa bamusicien e bamusicien wana motema mawa baza na yango te ke bakozwa bana basi wana dabord info toyeba nano ke bamelisaka bango badiamba bamelisa bango biloko ya makasi po bana bazanga contrôle bazanga conscience ke na liboso ya public bapozaka baacte moko boye sa conscience kolongola nzoto et je suis sûr que bana wana après scène ce qui batie bango cassette ya mitalaka balelaka mai na miso pamba te même moboti oyo ya ye parent isika aza na kati ya ndako atalobaki mwana nake koluka mosala mais soki amoni ke mwana mwasi wana akomi kolakisa nde bato nzoto na ye ya nsima akomi kolakisa tolo na ye isika mama azwami soni ekokanga ye parce que ndenge azali kolakisa ndenge te mama oyo abote na kati ya ndako ndenge azali yango tolobi boye naza kobenga nano bamama oyo vraiment baza baressortissante ya Kivu ya este bipai wana bipai wapi baacte oyo ya viol ezali kosepose parce que c'est vrai que tozoloba yango tomoni te baimage ya pamba mais eza baoyo bavivre yango oyo mama abengi yo to ndeko abengi ke papa mama tala awa basi baviole mama na biso to babomi ya bambeli je crois que baza na disons réalité mosusu ya basituation biso tozolobela lelo mais biso toza kodéfendre ke biso nyonso en tant que basi tokoki jamais kopermettre étant donné que basi bapesa déjà moins ouverture moins liberté à moi c'est à s'exprimer journée tozali kocélébrer lelo babengi yango journée internationale ya mwasi elingi koloba nini ke mwasi akoki mpe koloba ke mwasi akoki mpe kokonza ke mwasi mpe akoki kose retrouver na basene nyonso oyo babengi politique apesi voi na ye mpe bato bandimi yango baadopte yango et je me dis que baacte oyo nyonso ali koleka na mboka na biso ya baviole ya kobimisa bana basi bolumbu est-ce qu'il y a encore de femmes oyo balobaka pe ke interdire ke censurer ba musicien wana to censurer bato oyo nyonso baza koappuyer baacte wana pe baboye kondima na bango je crois que na les salimités et salimité tout simplement parce que pouvoir ezali na mboka na biso ezali pouvoir ya malamu te et bamusicien faut comprendre yango balinga te lelo oyo bango baza kose retrouver na bacommerce na bango po oyo ezali babusiness bango bazosala keno abeta musique na ye après aganye mbongo na ye po peut-être asunga mo famille na ye oyo ya mwa moke oyo aza na yango mais babosana mpe te keno mboka wana politique ezali d'abord mpona peuple et mboka na biso ezali mboka oyo mokili mibeli yango keno ezali république démocratique soki démocratie wana na mboka na biso ezalaka to ekozala moi je crois que baacte ya lolenge wana eti kosepose te yango biso bamama awa na poto tolobi boye bino bamama boza nano ebele kati na basentiment soki
moment dans le cours à concert il y a un monde des amis lola c'est vrai que vous avez besoin de se divertir dans le nabino mais moi je crois que pour le moment ils ont des sous temps à ceux qui vous en bongo ils ont ça nabino mikusa vous avez besoin de produire des musiciens mais attendez d'abord tout le monde dans le cours en boka nabiso pour libérer le mois si on va souffrir va nous comme ça pour violer si vous moniquez pour atteindre l'objectif nabiso wana seconde bomba na business nabino oyo la production pour la minute oyo to konsepelara te ata mokolo moko te parce que na ba concert yango soki otali nombre ya basi bazali plus même que mibali bisika nyonso okende bacrime mingi kaka bana basi et soki mpe basi yango baleki mpe ebele koleka mibali mais moi je crois que eza mpenza keno to utiliser ni na biso to utiliser nombre na biso pour voir na biso ezala quand même entendu à travers le monde entier eza mpe keno toza ebele mais devant makambo ezali très important ya mboka na biso tozobima kaka moke nayebi te awa na mboka Allemagne awa nga na fanda ça fait 8 ans namonaka na nga ata esika moko te bo bakongole mpenza batelemi balobi keno biso basi tozoyokwama namonaka bango te mais étude ke baza na bandeko na Kinshasa ekomaka no koma beta yango bakale na bango tufa na biso calme nazwa mwasi na nga na tinda famille na nga moi je crois que ça ne suffit pas pour lelo oyo soki eyindi kuna masasi ekolela okoperdre même ça otindaka wana ekosove na eloko moko te mais soki tolibere mboka na biso bandeko na biso basi baza kuna baza kose faire entendre état de droit na mboka na biso eza te mwasi kutu memi kutu ke mwasi yango azalaka na subalterne aza être moko vraiment faible mais et à l'ensemble état de droit eza na mboka na biso te bayokaka motu moko te bandimaka motu moko te mais mboka ya ndenge nini wana esi tokocontinue kaka kolalaka na bapongi ya bamusike oyo ya lokuta oyo baviole ezobeta makolo na mboka na biso bazoviole basi mais mpona nini bamusicien wana bakoki kosala ta œuvre moko boye te basangana nde tomona mokili mobimba mpona baétats-unis si ya un événement qui se passe bamusicien basangani bayembi mpona likambo wana mais kaka koyemba eraïs kaka koyemba soki nani moi je pense qu'il est grand temps pasi yango mpe eleki mingi mpe mingi tonyokwami mpe mingi comme basi bapesa biso mwa opportunité mpe ya koloba parce que oyo ezali acte moko ezalaki adopté na Nations Unies que droit international ya mwasi ezala mpe reconnu et ça veut dire que tokoki koloba mais biso tolobi boye toboyi bamusicien baya kobeta baconcert awa biso bamama toboyi musique ya bakongolais awa na mboka poto soki bakobeta ngo basala propagande na bango kuna local esuka kuna memeya mwe bakanisa le lendemain pour la peuple congolais parce que kosuka awa te c'était un individu lelo akoki kokufa lelo mpe akoki mpo kamata mpe mpoka apesi moto mosusu mais pasi ezala continuer te toluka solution basi wana bakufi na bakivu wana bakufi na baprovince orientale wana baza basi lokola biso eza te ke Congo ezaka na Kinshasa Congo ezali etandi mobimba ce qui passe ezoleka quelque quoi est concerné mpe biso tout élément tolobela yango mboka oyo biso tofandi bamindele baza koreconnaître yango keno Congo eza konyokwama mpona nini biso tokoki kondima yango te mpona nini biso tokoki kopesa importance ya basituation toka na mboka na biso te pourquoi tokoki komona kaka nyonso normal toza bato to toza banyama soki toza basi lokola basi mosusu tozomona bamindele awa cela veut dire que basi wana ezokomela biso na mboka tofandi soki likambo moko kaka eleki quelque part presse nyonso eza alerte bazolobela yango mais regardez notre presse locale bazokomela eloko nini kaka kodistraire biso na bapolitike na bango na baparti politique na bango na makambo nyonso mais ce qui est très important baza koviole mwasi eza déjà que no discrimination ya société congolaise elingi koloba nini baza koluka moyen nyonso mpo baéteindre ke mboka wana ezala kutu lisusu te parce que mwasi oyo basi koviole ye ça peut arriver que na vile mobima oki kobota lisusu te et soki mwasi aproduire te tokosuka wapi soki mwasi aboti lisusu te mais baétandi nyonso wana province orientale ekotikala vide il faudra pas des choses donc en quelque sorte ezalaka peuple moko barbare bakoya kuna kosiéger kuna esikoyo biso Congo ekozala wapi tokose retrouver wapi esi tokufaka na mboka mondele baretraite na biso ebelaka na mboka mondele moi je pense qu'il est grand temps de réfléchir un peu bamama totelema botika makambo badistraction baconcert bobanda ya bagrand calais baoyo baza bamama oyo bamikuni to bobanda ya ok
bokei na ba génération nyonso ya wenge mais eza ko continuer lelo oyo il y a des jeunes talents ou baza ko yimba pe ko leka ko na sone wana ça veut dire que non il y a déjà une culture qui ne prendra jamais fin mais néanmoins tout sauver dans le Congo tout libérer mboka na biso tout pesa honneur ya mwasi tout pesa le kumu ya mwasi tout tombe la société na biso que quand on voit la République démocratique du Congo on trouve des femmes compétentes mwasi oyo ya TDMP monde mundimba pe mindani mboko nga na famille Allemagne mokonzi aza mwasi et quand il parle mibali bayokaka pourquoi administraka ba makambo oyo ezali très importante et aussi au consolider mboka oyo je crois que ça peut être le cas chez nous tous ça la député ngai na za député naza na député na mingi nanga cela veut dire que naza na eloko ya comporter na mboka nanga mais je ne peux pas le faire tant que il n'y a pas l'état de droit ata na lobi lelo mutu mwa koyoka ngaza te na lobi lelo kambo oyo pour sauver peuple nanga mais il y aura des traîtres bako trahir nga bakokende kuna baloka mwa nyonso po badétruire famille nanga alors comment tokoki kotika bamusicien wana bayaka mpona kofaire endormir biso près de bomoni yango même quelques personnes ya moke kaka bazuma courage ya koloba balobi yango que nous souffrons il y a la souffrance à l'outrance mais ko biso na poto awa tokomi comprendre yango tocomprendre banda kala parce que bango bakana libulu biso tomonaka mais cette fois-ci tokobondela vraiment na mwa moke minorité kaka ya na poto awa vraiment bandeko na sengi bino na bolingo na nzambe ceux qui vraiment boza basi ya solo nazosenga nanga na basi nano parce que je sais que mwasi ayebi ko séduire ayebi ko influencer ceux qui mwasi a souderi musicien moi je crois que le concert na bango examen na batuti maboko mibale bazaka makasi mwasi apesaka facilement et ceux qui mwasi alobi qu'à partir d'aujourd'hui on yet na communication sur mbongo te na kokota concerté na kosala propagande te et na kopesa eloko ya kolia na musicien aye pas produire awa te cela veut dire que toko réussir combat oyo et même kuna na sur terrain bakomona kena topesi bango embargo wana nde eko alerter bango eko réveiller conscience na bango po eke to entamer vraiment niti oyo to tokolala te ezali voix moko essoufflé na kati ya niveau Afrique ce qui arabe batelemi batelemaka mpo bapamba te c'est un terme bien déterminé batelemi na ndenge na bango mais to profiter mpe na yango pourquoi pas biso mpe totelema po tosilisa viole na mboka na biso tosilisa discrimination na mboka na biso na makambo nyonso et puis état de droit ezonga le premier que non les autres disent que non totika oyo na sone asala à soutenir le pouvoir mais on laisse aussi l'opposition de vrai nana tikaka bato opposition baloba opposition yengi koloba pena publiquement na Kinshasa alobeki ngana mingi Joseph Kabila te uto ngana mingi makambo boye salima boye azate donc la bana wana mawa ce sont des enfants ignorants innocents oyo lelo oyo na sone a utiliser moi race wana moi niveau ya basse classe ba rater na pour l'éducation na bango pour la scolarisation na bango à cause de la souffrance ya ba parents bazangi déjà na un faux départ pour te éviter ce que retrouver bango sous à 100% mais on a son aza ko utiliser bango pour ba semer les sous on va benga ka désolation na mboka Congo mais to mbati là ça ne fait rien du tout parce que yemoko rason na biango na kati ya kora kuna na Afrique du Sud na Sam City ce qui peut ezaki li bako monoko alors nini cultivons la haine et non la paix c'est que aza mutu moko déjà ayini makambo sala et moi on a créé la mitou ya bana wana ça va nous coûter trop cher les lois de moi sinaye maman pasteur abibola kabato moi ce to côté na makomi yango balobi quoi charité bien ordonnée commence par soi-même mais comment otika mobali oyo mwasi mobali na yo oyo ezomona na live kaza na kati ya monde ya ténèbres aza ko utiliser misala ya mabe oyo soki abien bato balandaka ko bato maboma sans conscience sikoyo epoke lekobikola bato mosusu libanda ezali basottise bandeko tolamuka tolala pongi te je crois que bamama nyonso lelo ezali journée na biso toza victime na niveau nyonso biso nde toza kosubir ata oyo baza kotambola na balabala wana memaka moto akomona pasi po mingi baza na bapapa te mais peut-être bamama baza nanu jusqu'à présent baza toujours kolela ndenge na korécupérer mwana na ye mais moyen eza te parce que mboka eza na pente